Botala Infosys, Botala Infosys, Botala Infosys. Na Infosys, bokozwa information solo. Eza traitement normal to eza traitement ezokota na kindoki na kati. Solution na tellement ekoti carotte toujours na otaki lubana ekoti carotte na sinda na lumba lumba neti sinda et bengana neti ba malaria ba grippe ba fièvre. Masolo Yakin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi toye penza ko découvrir RDC ouais toye ba to lukana toye ba ye RDC ouais azanani bana poto amsupa utana e pototi amsu mona poto msusu yo abombama RDC ouais ba déception poto et sala ki akoma na e mwana Congo libela ouais ye yo pendane tozozwa. Bonjour RDC. Bonjour maman. Tomoni wa ozo balusa milangi awa batunya so bazo benga RDC ouais eza nini? Eza kisi banzete ya biso bokoko okoko abotaki mama biso ndala kisanga wasala ngo malgré to akufa na ema atikelanga bokoko yango ngape na wasala na continue na otilelo odon yango eda neti ba hémorroïde kati hémorroïde libanda mukongo ba fatigue ba douleur apeta kolia ba infection do ba mambo ebele donc yango no moninga na oteka. Expliquez biso na malembe olobi oyo zo tombolo zo bouger wana eza kisi. Mais quand on explique ngo penza malembe za kisi nini? Te na la kisi o etali neti potali bumu ya kati. Donc ya hémorroïde kati, hémorroïde libanda na mukongo pasi apeta kolia toilette, ba infection, ba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, do ba mamwebele nde kiso yo et travaillaka. Tellement ki sango ekota neti basinda lumba mondongo ba kechu bankamansongo le fimbo bakuba bampeya donc ekoti bakisebele na o misusu na tangite donc ekoti kisebele et o pena etretaka presque bato ebele baebinga wana eza ba biloko yo tangi to mona ngo plus eza net banzete et tout mais peu comme apenza maiboyo osala ndenge nini na tokisa ngo misusu na tuta ngo misusu na nika ngo na ni na kikalingu na pelisi ba makala na tia na kikalu na kalingi yango na sangisa yango misusu na tokisa na ba mai ya moto na tokisi po bato ebele amela mai ba mai ya pompite yango na do tokisa yango misusu tokisi misusu tokalingi yango toniki na banzete totumbi na banzete pardon do ezikisi mande tokisa yango po na ba infection na ba hémorroïde misusu yango musala oyo obanda yango kan bon na umeli nango après pe ba 15 ans yango na musala nani yango alakisa wango koko aboti mama na biso ya mwasi. OK eza traitement normal to eza traitement ezokota na kindoki na kati te biso to abana nzambe ngala musuku 100% koko abokolinga alakisa nga nzama molilité singa na luketu te eza pena naturel bokoko euti na maboko ya nzambe o nzamba alakisa mutu nde yango nga pe na wasalela. Bon koko ye atikela o héritage ya musala o yo za oza jeune comment on boza jeune elo nini motivaka yo osala musala o bon eloko esala nga bongo pona sa musala o tellement lakisa ngo do na kola nango abandaki otinda ngai kende na coin boye kende na zamba boye kende na mai bozwa boti le na okola na moye baba mama oti lelo na osala musala ngo omona musala mususu osala teka o. En tout cas, pour nga mavuma na ebité so lobby musa mususu na ebité so na koka mais musala nanga ni na mesa nango yango soki ata ba présenter o musala moko ya malamu okokosala ngote na koka te musala nanga pena ndi yango donc yo musala na okaka oyo kaka musala mususu okoka te na koka te maman. En tout cas musala nanga pena nzamba tindanga na sa mokili ndi yango oyekola kosala musala mususu te to ndenge nini te misala misusu wana mais musala pena o ekotanga tina makila tina bongo nanga pena yango nde musala wasala bakisa bokoko ndi yango. Ovandi na quartier nini? Naza na Bongolo. Na Bongolo. Place au travail akawana na quartier na yo eza pe na bato baya koluka yo pona musala o. Bazebele même ata bandeko baza pemene na sotuni bango balakisa bayebiso. Tomoni bakisi ozo mélanger eza 3 peut-être 3 bouteilles au sangisi. Solution ana
eza di ya nini eza pona nini solution wana bon solution na tellement ekoti carotte toujours na otaki olubana ekoti carotte na sinda na lumba lumba neti sinda e bengana neti ba malaria ba grippe ba fièvre bon lumba lumba pe bengana ba malaria na ba infection carotte esikola barin ba mambo ebele nde ba mélange wana na sala à partir ba mélange wana eza pe ba kuba kuba ni na otaki olubana mondongo pona june ba rime donc tout nyonso to eza na kati nde e traité ba maladie wana retraitera plutôt batu na bakisi na yo oyo projet na yo ezalaka nini bon projet na ngai ezalaki nzambe asunga ngai natika atambwisa nafanda mavuma na babureau bato ya koluka nga donc na planifie yango ekoma donc ekoma mosamo monene bato bayaka bakoluka nde baluka nga nde na boye. Est-ce que déjà okutana peut-être na bato moko bobetela bango ezali projet na yo en tout cas bazali mais bavaja bakenda poto banda bakenda misu bayaka bon nayebi te misu abungisa numéro na nga mais bamisusu na bazonga te bazali bakenda poto bana poto pe belé bazotala yo na www.info16.com na chaîne na biso YouTube info16.com o elukaka toujours komemela bango ezali ba information olobi ebele bakenda poto soki bazotala yo koyebisa bango nini eza malamu nzambe atutisa bango mitema na bango à travers nga donc masolo na nga efanda bakisa bokoko oyo toke liboso po lobi esunga bango e osunga bango na nini bango bana poto kuna bana poto kuna bango babela maladi oyo biso tobelaka te babela batu babela tomona bango pele bayaka awa balela neti bamikongo pasi bapota libumu do bamambo ebele po batu babela ngo yo de kenda poto te na kenda poto te mais tomona bango le bayaka biso to bato bakisa bokoko tokutana bamambo ebele na bato ebele minene bana poto nini yo de jo soigna bon en tout cas nakuta neti na vie na nga Washington ayebi ngai asaleli bakisa ayebi ngai avanda wapi bon na moment on nayebi te so afanda wapi mais nakuta na ye plus de 2 fois à part ye o traita bana poto mususu ebele oui ebele na venanga mususu nabosani mwana poto Antonio azongaki pe poto kanga muta tosaleli bakisi esika aza so alanda ngai moko ayebi era yaki bango bamalade na bango ezalaki nini babande koyoka ndenge te mpo na bango ezalaki kaka peta alia mwa bafatika mokongo oyebika nde ezala nde osalelaki bango basolution na yo ebele ya bato bazotala yo mpenza meka mpe koyebisa bango message moko peut-être bakozala na besoin basunga yo par rapport à projet na yo te souci nanga toujours nde naotoloba na souci na ezaki natika bamambo atambola oyo ngasalaki nsima vraimen ya solo pena someli yango à travers nzambe loboko ya nzambe oyo asala kati na ngai alakisanga bokoko doso moto ameli yango c'est vrai pena azwaka guérison totalement na kombo na Yesu mais tellement exatambola nayeba te na banda mpe na suka wapi yesu kombo ya yesu oyo ozotanga wana eza yesu ya solo to eza yesu oyo koko na yo apesa oyo bomba na nsima te eza yesu pena ya solo eza yesu te koko na nga apesanga na bomba na nsima nayebi ete donc naoloba yesu oyo ya solo apesa ngai nguya oyo pema oyo naoloba c'est vrai pena eza bongo soki bana poto bapropose oyo peut-être mosala mosusu osala babi bon ozolela bo biso topropose mosala mosusu en tout cas nasala te mpo mosala nanga eza kake natika bamambo atambola nafanda esika moko bato bayaka do toplanifie yango tutu na mboka mobima bape ebele bayeba ok pesa bacontact na yo numéro na yo ya telefone mpo bazwa yo bakozwa yo wapi bon nga naza na bongolo 22 numéro nanga eza tigo 089 840 83 20 adresse na yo bongolo 22 ok soki bana poto balingi bazwa moto babengi na kombo ya RDC oyo ayebani mokili mobima na mosala na ye oyo ya koteka bakisi ya bokoko oyo bokoko na ye atikela ye baya koluka ye na adresse oyo apesi et puis babenga ye soit na numéro ya telefone na ye ou soit encore babengi kaka info 16 na numéro na biso eza juste na se ya ba télévision na bino to ya ba écran na bino bokozwa biso
pe bokosolola na tokolukela bino penza RDC tokomemela bino ye boyoki susi na ye boyoki pasi na ye. Congolais azonio kama Congolais azana batalan na ye mutuna mutu azana batalan na ye ya RDC pe boyoki batalan na ye ceux qui eza nini ya lobi nyonso bako proposer na mokili osala ngote à part côté kaka kisi ya bokoko na ye mais alingi ezala vraiment organisé atia yango na magasin et puis batu nyonso ba lukaye voire même bino batu boya libanda mboka boya ko lukaye pona musala na ye asalaka. Papa RDC quelques mbote na bato ba ebio. En tout cas, na pesi mbote na batutu balanda biso na bino nanu. Tina batu nyonso tu balanda biso mbote na bango Nzambe abatela bango apambola bango tutsa bango pe mitema. Masolo na biso ekeka liboso. Ok, merci beaucoup Nayo RDC, merci na commandant Rachidi pe na bandeko nyonso balandaka Info 16 ba mesana kolanda biso na ba émission na biso ya masolo ya kini. Un grand merci na famille Pukuta Mobimba, Patricia Lelo Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta, Mami Pukuta, je vois mes beaux-frères, je vois papa Ferdinand Mabiala, papa Chris Kunku, oh tobenga mingi ya Chris, tonton Chris, bamote na webele Delphin Dubula, Jolina Tambwe, na moni penza bana nanga nyonso banana Julia Diana, Nathan Rosé, Blancing, Christelan Kunku, na bébé Deleria me babi beba sika, ba bisou na webele. Grand merci na tonton Mwinga mobali ya Syrie Makasi. Patrick Valencio, Zoé Kiambi, Waneza Penza, Info 16. Je vois papa Richard Madeka, balobi papa Richard Madeka, gros bisous na yo. Na bandeko nyonso balandaka Rebecca Bilendo Pukuta la Servadina, Lela Bino Fort, Mbala Sima. Wanasemaka na patia Moizi Katumbi Patu Kabangu muwe kikunde tinapini. Awa. Cha bae. Ekota tina kati. Iko waliaka. Damage. Ameli. Ama maolia na nuti. Chana mpanzi. Onga bendi angaya yo baete. Bona nini ozo tombola milangi ozo bouger yango. Merci mère na tombola milangi na bouger ane moi mabete aneti na ozwa avant atekela mutu funa bouger yango selon nga pona ngane na maîtriser nango ne na tombola likolo na balusango po esangana comme tu peux na ko bouger likolo te mais na zwa ngo na ningisa ka boye bakise sangana avant na pesa ngo mutu yango na eza wana nde moi mabete. Monsieur eza kisi na yo mwa moto na yo mwa gaz na yo batami wana. Te mama biso toujours na utaki loba biso simba kisi te gaz te nini te lo te kisi utande pa Nzambe moko elo moko te apaka Nzambe na nanga simple elo te elo moko te. OK. Bekozo koka. Voilà. Papa on a mono te kaboy ezanini. Ya papa. Omona ba obeta biloko banini metowe bata. Ouais. Eloko ezanini papa oyo totoni. Même ouais. Abandu. Kozaka pe moi la question. C'est question ouais. Malemba avant million c'est Allez déjà là on a tondi. Le. Mare ba bo jour na stade ne ba. Na mara fort. Na mera nani za. Balembe. chuchoter comme il a ouais. Si et si là. Ah papa. Il y en a un peu laisse maintenant là on peut ça tire le banda le tire du problème là. Na si ko y en a. C'est bien là. Ouais. Papa kelo bomba misu. Bon, on a bien. Ta camara, c'est quelle fois. Bon, on a tout. Moi maman fait ça et donc on a maman total la belle. Je suis là-bas. C'est à mon anou. C'est quoi la tête? Ouais. Eh où mais là.
bokoko oyo po tosumbaka bien yo olela nanalangu ete nalinga nde nalangwa me oyo boelelangusaa te onge tretaka mokongo bafatigue na peta olia oh wewe yalangusaka ne te yapesa nde baénergie so abetitaka nde na bayebo napesela sheri nanga te problème na te opesa so aza azemi elongolo ezemi so aza azemi te akomela nini so aza azemi mabe Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16.